Siko batu mususu koto baloba ke yoza liboma. Est-ce que c'est solo koza liboma? Non, na liboma pour moi liboma vinde na ça. Na liboma. Yo moko yebi koza liboma. Kuma liboma ka mutu ah. Liboma ka mutu ah. Liboma sa mutu. Na yebi sto. Liboma sko attendez. Azaka mutu po na liboma ka mutu. Donc yo moko préféra oza no salité boy. Ke na préféra na ngai vraiment na ke saka na ngai vraiment na osaka na ngai na olokota na olia na olala na obaluka na na mboka. Vraiment stratégie ya okende otambola ndengwana ko saka na bonde pour me pesa ngese monde yango na frekata bongo mwana na ombi. Na tena banzela. Koti fufu loko na le na meli mai na meli bashimbo kinalani na lamuki pour mwana vana bien. Ulandela pe makambo mboka. Et maman mboka pe na landela na ngai. Président de la République kombo nani? Président de la République, comme on a Etienne, tu vas là, Naraïsa, ministre de mon Etienne, Etienne nani? Etienne, c'est ce que et vous savez au marché, non bien, et vous savez au marché, non bien, vous savez comment et au marché, non bien, pour derrière au marché, on a vu ça bien, si à côté, on a tout au marché, fait bien, vous savez, vous mettez non bien. Moi, tout marche bien. Tout marche bien. Banda président Tshisekedi akota na mboka. Elo nini oyo sepela na makasi oyo asala pona Congo. Sepeli za na banzela. Eza na banzela te sepeli mingi. Na banzela o manga sepeli lokola ngai pa na sepela na nzela. Na nzela pour moi kitoko. Ba problème na yo okutana nango ba difficulté nyonso okutana nango elo nini osenga na bakonzi mboka na bandeko nyonso balandi. Na osenga na bango na apa ça na osenga ka salisi ko ba salisa ngai par rapport ya kotambola na ngai ndenge omona ngai ba longola ngane stratégie wana ba tuna isika mona banda lelo kwa ça. Bazalaka partout. Tozalaka na bango bisika nyonso pe na ngonga nyonso. Na bacoin ya bavenu na biso na baare. Bisika nyonso o tolekaka tomonaka bato maboma. Mais bato maboma bavivaka ndenge nini? Bato maboma ba raisonnaka ndenge nini? Ndenge nini bakoma maboma ba réalité nini bakutanaka nango? Lecture na bango ezalaka nini? Na makambu nyonso o se pasaka na société na biso pe na mboka na biso. Ba information nini oyo bazalango en possession lelo to decidaki to kende kokutana na bato maboma to solola na mutu aliboma. To solola na mutu aliboma to yeba nini ya monaka na mboka, nini ya raisonnaka po na mboka, nini esalaki ki akoma liboma batata ba mama bandeko boko kamwa bata maboma baza kaka ndenge tomonaka bango te. Mbote na bino nyonso batu bozui libaku malamu ya kolanda PSB télévision lelo na cadre ya découverte ya ba réalité ya Kinshasa to décider to faire vivre bino interview moko exclusive pe inédite to ke kosola na mutaliboma to poser ba question et puis apesi biso ba réponse selon ndenge nini ya monela mboka ndenge nini ya zo réfléchir ndenge nini ya zo raisonner par rapport ya ba réalité nyonso oyo to vivaka na mboka na biso République démocratique du Congo particulièrement na Kinshasa. Ndeko kombo na ye héritier d'après ndenge to soli na ye ndeko héritier azali originaire ya Lubumbashi
na province ya Okatanga kunesika utaki nini salari ki akoma liboma lecture na eza nini na makambo ezo se passer na mboka nini ya sepelaka nango depuis président Félix Tshisekedi akota na pouvoir wana ezali quelques-unes ya ba question autoposa qui est na interview exclusive oyo. Bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment on a héritier? Héritier awa toza wapi? Ah, c'est ça na Victoire. Na Victoire. Comment ok. On a eu à faire terre. Ah. Parce que chaque jour tout le monde a awa. Au sala nini awa? Bon, là, la salle a venu awa. Na directeur ya bapiko. Siko nyonso wa sala. Menga sala pia. Ndenge omonela batu ba osala kotoyo. Musala na bango kenda ndeni. Est-ce que makambo kenda bien to kenda mabe? Eh, na monela bango makambo kenda na bien. Bien. Olandela pe makambo mboka. Et makambo mboka pe na landela na ngai. Président de la République kombo nani? Président de la République, comme on a Etienne, pour tu vas là ça, là mito tout le monde Etienne nani? Etienne Tshisekedi. À part Etienne Tshisekedi, mukondini su oyo yebi na kombo. Premier ministre et député oyo yebi. Yebi ba ba chez Coco, ba Kazi, on met Kazi. Bon, c'est ça on est belé, c'est ça ba c'est belé. Ce qu'on a ndenge bango bakota na bokonzi awa na mboko. Bazosa musa malamu to baosa musa mabe. Et vous savez au marché non bien, et vous savez au marché non bien. Vous savez comment et au marché non bien pour derrière au marché na biso bien. Si à côté on a tout marché fait bien, vous savez vous mettre non bien. Moi tout marché bien, tout marché bien. Banda président Tshisekedi akota na mboka. Elo nini oyo sepela na makasi oyo asala pona Congo. Que sepeli za banzela, za banzela que sepeli mingi. Banzela au manga sepeli lokola ngai pa na sepela na nzela. Banzela pour moi kitoko. Ndenge ozala awa sko olala wapi? Na la mwana ndako pe. Ndako ezapi? Ndako ezaka Sko on se retrouva na balabala bwendenge nini? Na balabala c'est l'hôtel. On va mon père. L'hôtel pour ndako pe zali na ova na ngape na ndako. Donc na bimi na nga libanda. Eza nango OK ya mboka pomboka na tiko meza bien ana tena banzela koti fufu loko na meli mai na meli bashimbo kinalani na lamuki pour moi na vivana nga bien o vivara no bien parce que na nengo tambola boye bilamba salité ozotambola salité ça la rondeni kotambola salite comment esalanga mokolo mote po na likinsa na nga te po so na lobi ke na luki so minute o fale na mona ngo po atande na televi no awa boye minute o changa soin donc et na ngo elo ya ni te bo na mikinsa te o ma na lo betani salite donc yo mo préféra oza no salite boye ke na préféra na ngai vraiment na ke saka na ngai vraiment na o saka na ngai na o lokota na o lia na o lala na o baluka na nga na mboka. Pour moi, stratégie à aucun de tambola ndengwana pour que ça kana bonde pour me faire ça seconde et on a fait kata bongo moi na ombi siko batu mususu koto baloba ke yoza liboma est-ce que c'est solo koza liboma non na liboma pour moi liboma vinde na ça na liboma yo moko yebi koza liboma moi liboma ka mutu liboma sa mutu na yebi sto liboma sko azandeni azaka mutu po nanga liboma ka mutu donc ana différence te OK donc nyonso kaka azaka mutu kafe longola epe na liboma ukafe otika ezaka kolinga na yo azaka shwa na yo nde yaka bapononse kaka po bapoti waza banda kweza ata epa na yo na ukafe kovanda na oli ape na omela na vandi pa l'aise mais yo mo tali ke tie côté na yo kuna pe côté vivre ke yo ke na oka bien po
kolia na yezo mona na komela a vivre na bien inutile à longola e ne vous otika e a marcher na temps le na e nde toko kana se de la norme. Merci ndeko héritier siko yo liboma ebandi yo quand banda moment nini yo moko yeba iko komi liboma vraiment papa sana na utipe na village pe na zaki na ville c'était pas ambiance ici dans na ça retour na Bumbasi na mabona ke na machine nde na uti machine dans na ozonga bo nde na ko ta bona koka nde na ke baluka na ko mekota na olia na omelaka nde na baluka mais na ona mon penate mutu pena abenga na ke ke aka vanda asukola dia na vanda awa teka bona na moni nde na ite courage na ofisa na peki no ve na kusani awa zwanga ichanga na teka awa na zana ngoki mais so na moni mutu na ke wana na ofisa na na obaluka na mboka mais la sepene no ke na ngai ko na sepene no ke na ngai obaluka ni mana kuma na dinga minko elo msusu zake ko so ya sala ese linga de sala mana za ese salama et si vous me salama vraiment ese salama yo lingo zara na vie na oya kobaluka ka boye ou bien c'est mutu amonani alinga peso musala mo bo sala ou bien abongisa yo akoto na ndako rondima kena otika liboma kena otika tika pe oluka wa mbena omona wa mbete me baza baza na elo nini osenga na bakonzi ya mboka o balandi yo bandeko ba famille yo balandi yo oyebi koza liboma ba problème na yo okutana nango ba difficulté nyonso okutana nango elo nini osenga na bakonzi ya mboka na bandeko nyonso balandi yo na osenga na bango na papa sana osenga ka salisi ko basalisa ngai par rapport ya kotambola na ngai ndenge omona ngai balongola ngane stratégie wana bato na esika mona banda lelo ba difficulté ni yo kutana nango nde oviva libanda boye makamuni yo mona pasi ndenge oviva libanda boye en tant que liboma papa seza nango bele ata na kolia komela kolata kolala ya nango pasi na merci beaucoup ndeko héritier mbote pesa mbote na bandeko nyonso balandi yo na batu nyonso oyo yebi bandeko na yo o balandi yo pesa ba mbote na pesa mbote na baone so tu ala ninga sans oublier DJ baone so tu na pesa mbote vraiment na pesa mbote na ngane so tu ko ba artiste so ala ninga nyonso ko ala ninga vraiment na pesa mbote vraiment bana poto pe balandi yo na France na Londres pesa bango pe mbote na pesa bana poto ya France Londres ou ya Amerika ou na pesa bango so mbote. Merci beaucoup bandeko balandi ndenge kaka tome makabino bo découvrir ba réalité oyo ezali na ville province ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo lelo toyambaki po na bino ndeko héritier ndenge bino moko bomoni ndenge pe bolandi na interview exclusive auto salina ye azali boma j'espère que bomoni yango pe bo remarquer yango azali réellement liboma mais quand même azali na réflexion na ye azali na sens na ye ya bo moto azo reconnaître que azali liboma à travers micro ya PSB télévision a passé message na ye parce que bato belé to monaka maboma na nzela mais to e baraté nini se passaka réellement na mitu na bango nini se passaki pour que ba se retrouver lelo maboma alors lelo penza PSB télévision to décida ki to mekape ko tuna nanu mutaliboma to sola nanu pena mutaliboma to bana nu ndenge nini bango ba raisonnaka ndenge nini bango ba réfléchissaka ndenge nini bango ba sala rappel lecture ya makambo ezoleka na société boyoki ndeko ye moko alobi que azali congolais azali mutu lokola biso nyonso azo mériter considération na respect. Merci mingi na bino nyonso o bozwa kilibaku malamu ya kolanda interview exclusive na bino na cadre ba réalité ya Kinshasa. Bozwa rendez-vous prochainement pour na ba programme isusu na PSB télévision. Merci. Abi mtelboma pazaka mututi.
Star, hein? Serré, bah gros plan.